Motema malamu eza lipamboli oyo utaki pa na Nzambe. Soki ndeko na nga Nzamba pamboli na mobali ya motema malamu mwasi to ami moko to pasteur na yo aza motema malamu envers yo. Mais bien aimé, bato a bongo faut ko batelaka bango. Ko proyaka pe pona bango. Pona mission na ye na vie na yo eza pona sala yo zala bien. Po souci na ye eza ki yo zala heureux ata à 100% te. Ko bebisa relation wana te. Komona yango pe pamba pamba te. Pona tant toza tellement bato bakomi ba égoïste, mitema mabe bazowelela ba propre intérêt na bango. Bala souci même pas ya bato. Kasi soki yo Nzamba apesi yo muto aza na bon cœur. Ko négliger te. Komona ye pe faible te. Po ye akolinga te basala yo mabe na miso na ye. Pe mission na ye na vie na yo eza po a rendre yo heureux heureuse. Akolinga te amona yo zomona pasi. Souci na yo ya komema yango. Pe akosala le tout possible po na boza solution na likambo yo zana yango. Babatelaka bato wana surtout na temps de la fin oto komi soki ozana bato ya pongo pene na yo salaka effort ya obatela bango eza te ko okoma ko utiliser ye te pe soki ozo utiliser makasi soki amoni ki akomi na suka soki siko alingi a se détacher na yo ako se détacher na yo pona libela pe akolingaka te ko sentir yo po ye nyonso ya ye azwaka yango na motema. Pe soki alobi non na moto asali mabe mingi malgré apesi ye ba chance de balobaka asali ye ba grâce ebele abongwana kasi abongwani te soki atiki yo akotika yo mpo na libela pe akozongaka lisusu te. Pe ndenge azokende wana aza na ba preuve na ye nyonso na maboko ke moto na kozongela lisusu te. Motema malamu eza Nzambe apesaki vi na ye mpo na ngai na yo tobika. Yesu Masiya oyo aza Nzambe asupportaka biso na ba faiblesse na biso. Tolinga toujours kokangama na Nzambe. Tango tokangama na Nzambe, Nzambe pa kosala ke bato baoya pepe na biso bazala bato ya malamu pe bazala bato oyo Nzambe nde atindi. Pona Nzambe oyo tozomona te tozoba tolingi ye. Kasi ndeko tozomona toloba tolingi ye te wana eza volonté ya Nzambe te pe eza plan ya Nzambe te. Nzambe asepela ba comportement wana te. Soki Nzambe atindeli yo mwasi moko azozwa soin na yo mobali na azozwa soin na ye kozwa ye na faiblesse te kozwa ye na pamba te. Aye wana pona mission asala yo zala heureux heureuse. Koya te banasko kokomisa ye mutu moko bo banotielaki ba problème na mutu na ye po aza mutu. Koya te obana kotungisaka ye akolemba zwa soin na ye ndenge azozwa soin na yo yo pe zwa soin na ye. Pona oyo ozali ye aza nango te oyo ye azali nango yo oza nango te bozwa kosi compléter. Ye azozwe rôle na ye bien epai na yo pe ba kozwe ya yo pe ya malamu epai na ye. Pona tant bato bazoluka ko utiliser bato mingi pona ba intérêt na bango. Lokola kuna ezosimba te ana ya boye pona luka ndenge nini ya kozwazwa kolokota te. Bana Nzambe bazaka na façon na bango ndenge ya kosi comporter. Tolinga bato ka te na profit non. Tolinga bato na profiter. Tozala na besprit wana te. Mutu oyo Nzambe poussé pene na yo batela ye po bénédiction na yo eza na kati na ye. Sko zana stratégie ndenge nini ya koyeba kozwa bénédiction wana
faut kozala mayele na sagesse ndenge nini akozwa lipamboli wana po akovanda wana te mpo na libela ana temps na ye soki temps na ye koki ale nzambe alongoli ye ape ale atindeli yo mutu mosusu nde vie ezalaka po eza na bakamarade oyo bavandaka na biso vie mobimba eza na baoyo bavandaka na biso vie mobimba te bamisusu baye wana kaka na mission ya 5 ans 10 ans après ake na ye soki toza na mayele te akoprofite na moment wana oyo nzambe apesi biso so toza na mayele te torate babenediction na biso yango wana il faut eza vraiment il faut ke nzambe asunga biso apesa biso mayele ndenge nini ya koyeba kovanda na bato oyo nzambe azotina ya biso bato ya malamu ya mabe bazala mosika na biso mpo towana besoin na bango te oyo towana besoin na bango eza bato ya malamu bazomema biso inspiration bazosunga biso na bafaiblesse na biso oza na problème moko boye oyo koyebisa ye aza wana na kapasité na mayele oyo nzambe apesi ye apesi yo mpe solution mpe ntango opratike yango omoni résultat nde bato abongo toala bango besoin bato mpe ya mabe ntango bayakaka mpe bango mpe bayakaka na barole na bango mpo bamema biso na niveau oyo nzambe alingi biso tokoma kasi message nange eza soki nzambe apesi yo mutu ya malamu yaya batela ye mibene batela kozala to mona ye faible ayenda yokanga ata na benge na 0 heure na benge na minuit heure nyonso to akoyambanga so na bali koloba akoyokanga wi akoyoka yo mpo mission na ye eza ayoka yo po ntango yo azoyoka yo eza nde nzambe moto aoyoka yo ndenge ozoloba na nzambe azoyoka yo mpo eza ye te eza yesu masiya kati na ye siko yo soki oza na sagesse te okorate lipamboli na yo okorate yango ofoza mayele ya kobatela lipamboli oyo nzambe apesi biso nde balobaka mbongo ebotamaka na nzete te lipamboli ebotamaka na nzete te fo koluka yango aka na nzela ya bato nde mapamboli na biso euta koyeba kogarde bango kozala malamu na bango gentil mpe respect eloko oyo alingi te kotushe te mpe bato amo bazalaka bato ya caractère soki alingi te kotushe eloko wana te zala na ye bien nde okomona lipamboli nzambe atie kati na ye ozwa yango mpe lokumu ekozonga epai na nzambe totanga liloba na nzambe totia maloba na nzambe na misala nde tomona nkembo na nzambe. Que l'Éternel vous bénisse.